Tosangani mokolo malelo mercredi 14 septembre 2022 bandeko balandi ya Fondation Malua Télévision boye malamu na manaka ya FM TV. To fungola basango ya mokolo lelo na maye etali tournée ya mwana mboka Vital Kamerhe, président national ya UNC ezali parti ya mwana mboka Vital Kamerhe, ancien directeur de cabinet esika wapi ya zwami pona kolandisama na etali politique pe maloba oyazalaki nango pona bana mboka ya parti est. Nasima ya bokangami na ye na tina procès en 100 jours mwana mboka Vital Kamerhe abanzaki bongo kobanda ezalaki kotambola na ye na mambi matali politique ya Congo démocratique na mabele ya bankoko na ye totangi bongo mingi na este ya Congo démocratique bipai nini toyebi ete kimia penza ezalite poete banguna batelemi na mandoki baza kosasa koboma pe kozangisa kimia na baimboka oyo bazwami na ngambu ya este ya Congo. Kasi yango bokanga ete mwana mboka Vital Kamerhe atambolaki ye mokote azalaki bongo accompagné na molongani na ye totangi bongo mama Amida Chature ya lobaki akotika molongani na ete bakozala na ye kino na suka baimboka bokanga ete Vital Kamerhe abandaki bongo na mboka ya Goma bipai nini akendaki kosolola na baimboka pona koyeba ndenge nini makambo ekolekana kuna poete afongoli bango miso pona kotelisa bango ete oyo ezali kolekana na Congo ezali normal te poete guerre ya Ukraine bakolobela yango na bitando ike oyo ya libanda kasi na oyo etali Congo moto akolobela yango te nde na yango atalisi ete ba oyo bakowa na mboka Congo bazali pe bato lokola bao bakowa na mboka ya Ukraine. Bokanga ete mwana mboka Vital Kamerhe akosuka kaka na Goma te kasi ye akokende bongo na Rutshuru, akokende na Butembo, Wapusani na Beni, Bukavu pe akokende na mboka Kisangani po asukisa bongo na Maniema. Bokanga ete ezali kaka na tina ya koyeba bongo kosolola na baimboka pe kotalisa ete kimia esengeli ezonga na Congo démocratique po ete bakonti bakobunda na tina na yango. Gouvernorat ya ville province ya Kinshasa na nzela ya communiqué et pesimbela na ba expatrié to ba payanyoso bazwami na ngoma mokonzi Kinshasa pona koyeba ko se conformer na mobeko o etali kofana na bango na kati ya ngoma mokonzi Kinshasa tolanda. Ngoma mokonzi Kinshasa e annonsaki to ebiangi na ba ebanso ba kofandaka na mabele ya Kinshasa o babengi ba étranger eti contrôle esengi salama o etalisami na mokoloto ya mokonzi ngomba Kinshasa Gentini Ngobila Mbaka. Baeba sengeli na contrôle ena ezali baeba kofandaka na ngoma mokonzi Kinshasa babengi bapaya to ba expatrié. O bazali ba adulte, étudiant, missionnaire pe ba mineur à partir ya mbula motoba. Pona yango hôtel de ville a biengi baeba so ena bazali non en règle to baeba s'enregistrer na inote baeba ko se présenter na esika ya commission provinciale ya supervision pe ya délivrance ya carte pona ba résident étranger. Ndako ya mosala na commune ya Selembao ekomi na état o esengeli penza lisusu te nde ezalaki tina o baimboka babeleli pe ba interpeller bakonzi ya mboka pona kosala eloko pona tina ya mosala ekene malamu kati na commune na bango tolanda. Nzokande eyebani moko ya ndako ya mosala liye ya monene na kati ya ngumba Kinshasa kotala na musika oyo ekaboli yango na centre-ville. Ndako eye ya maison communale ya Selembao e biangami kozala penza esika ekopesa lokumu ya kati ya Selembao. Na kondimela moko ya ba agent na kati ya esika eye atalisi ete mokonzi ya commune tope bourgmestre abandaki misala ya bobungisi ndako liye. Kasi yango ekomaki penza na suka te likambo liye banite ntina.
baye bazalaki esika wana batatoli ete esika lie ezali penza na bosoto pe ezali kosala nsoni ya bokambi na esika eye ya mosala oyo ekotombola lokumu ya bakambi ya mboka pe ya mokonzi ya vila Kinshasa. Asalaki mosala na théâtre congolais mwana mboka Kwedi Maimputu o ayebanaki na kombo ya Monsieur Diallo na kati ya groupe Salongo azongisaki molimo na epa ya Kolonzambe nde lelo ezalaki cérémonie ya enterrement na ye na présence ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Tolanda. Libota ya bandeko oyo bamesana kosekisa biso pe kote ya biso na nzela ya masano oyo tobengaka maboke to pe théâtre ezali bongo na pasi pe mawa mingi po ete babungisi moko ya bango na kombo ya Kwedi Maimputu alias Monsieur Diallo azalaki bongo kobeta masano na ye to pe kosekisa na groupe Salongo oyo ezalaki koleka na bitando ya RTNC bokanga ete mwana mboka Maimputu Kwedi ayebaki bongo na kotika mokili ya bankoko na ye kasi mokolo ya lelo mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayaki bongo pe na fololo na ye ya kotalisa ete yepe azali na mawa po ete abungisi mwana mboka oyo ateya pe bato na nzela ya mosala na ye ya maboke bokanga ete mwana mboka Kwedi Maimputu ye asali bongo plus de 40 ans sur la scène ya théâtre bisika azali ayebana kopema na kimia kasi mboka Kongo ekobosa na ete Na boito sukisi basango ya mokolelo tozaki na sengo ya ko présenter yango pona bino botika la malamu pe boboto mabota na bino.